chômé payé pamba to komisaka ba mikolo ya ba mbotama ya babikisi oyo colonisateur akumbelaki biso. Donc je pense le 25 décembre bosani kezaka chômé payé ba jour ya Pentecôte calendrier gréco-romain batiango ba férié et bongo ya biso moko ba indo ndenge ni te tokopesa ngo pe lokumu. Donc tu as tout kabla bongo makanisi na mituna iyebo tuna kibiso na banzi mutuna ya mbondeko tuna ka alobaki tata Ngunza boza kotelemela christianisme pona nini pamba te na kati ya mukanda bakumbaki balobi Jésus loba aller partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Donc mituna wana to pesa miyani metropia subiya na ngwa profondi le boya. Je pense to boyite ba komango kuna eza bongo kuna. Donc na mwa kikedi ya mbongo fufu eya to loba boye Congo à majorité une forte pourcentage eza bongo na vibration ya christianisme. Mais tala lelo ikumbeli biso ni toza bongo nete nini et ça l'évolution nini mimi christianisme na Congo na to libana bongo ya basé banyo so ba disciple to boyite matondo. Donc parole wana déjà évangile wana si est commis na 4 coins sur la planète to lindima na bongo mais et porter tombo nini et pesi résultat nini moni. Donc eza positif to eza négatif. Alors yo Mozambiano na banzi to pesi yango na mukuse pe bituna ya mibale botuna kiko loba ete bolobela ki mingi mbuta Kabila lelo na mbuta Tshisekedi boloba nini ngeta to loba boye mbuta Kabila yambo to lobela mbuta Kabange Kabila yambo aza motina mianzambe azali serviteur dédié pambate akokisi la loi de l'équilibre yango eza nzambe. Donc nzambe za mobeko et nzambe azolinga te peuple moko dominer mususu veut dire na Congo wana na espace linguistique si 4 grandes langues ya Congo ezanga ki bongo zone to langue luba to zone Kasai. Donc ye a permettre akokisi na nzela na ye nzambe na nzela na ye akokisi parce que c'est la passion pacifique démocratique na Kasai poto koka biso nyonso Congo akotaki na bokonzi zone équateur et kotaki na bokonzi zone Swahili ekoti na bokonzi c'est bongo zone Kasai. Donc espace ya linguistique ya Chiluba bongo et donc tokoki do aza mutinda na kokisi professeur Fumuki Mbangu do aza mosali ya nzambe na epte si quel automatisme oyo zone Kasai na bonga zwa élection ba pesaye. Donc pambate la démocratie par définition ezaka comme l'imposition de la majorité siko na espace wana Kasai eza mukie po ba gagner élection démocratiquement. Donc akokisi etinda ya tata. Donc déjà bango nyonso mibale mbuta Chilombo na mbuta Tshisekedi et na mbuta Kabila bango nyonso baza bana ya Congo. Donc bazali bana ya bangunza ngunza za mama aza Congo nde bango to baza bana ya bangunza e baza